Aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino bato bolanda nga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande babimisi nga elengi na chaîne na biso Aime la Grâce TV, chaîne moko kitoko ya makambo ya bien po bomona kaka makambo ya boye bomona basamanta mushi bomona bakingandi kingandi chaîne moso eza te chaîne moko kaka chaîne Aime la Grâce TV. Si tout le monde qui a vu madame Mouké, maman la nyamaza, mambi c'est du tout, ouais, t'es quand à pondo, limbondo, quoi. Il doit avoir un gars à la liboma, ou si pas nyamaza, moi, tu n'as qu'un à pondo, à limbondo, à net, pour aller habiter. Yondo évité, oh, il y a un seconde et kota, et là, t'as ce qu'on pondo, na nyamango, à ta kota, au canet d'une sarapimbo, là, mon nom. Et les, il y a un autre découvrir les. Ça va tourner en aussi. Solo no bando explicando na tem. La manière de aussi gagner aussi. Risque les métiers. Tout dans la risque, ils sont partout basse. Salut à tous les abonnés de notre chaîne Aime la Grâce TV. Topesvinoma mbote donc ba gros bisous bi sikana spoza image donc lelo tozana kati ya kimbangu kimbangu ezaka ka golf pona ba oba ebi malwanda très bien juste côté ya turbo oba benga turbo donc na ebi pe ba o nyonso ba ebi luanda ba comprendre ndé na oloba touti ma parler donc lelo tozana système ya elubu ba star ka ndé to sala ngoka bo ebi ka ba jango ndé zalaka. Lelo te okangela bino maman na star la donna Miraesa mwana maman Antoine to ekokanga yende muto anga sala bino plan moko spécial ya pondo limbondo babi ekotana moi surprise na kati et puis pembeni pe moi surprise moi ezana donc bino moka bo découvrir alingi ma opesa ba détail nyonso te mais le quoi to ekoluka yende muto opesa ba détail mingi na surprise o alingi asala biso na équipe mobimba Aime la Grâce TV. Donc on a lisungi vraiment bokasité mingi il y a notre boss le boss le mannequin de la ville maître boss Zé Azaria Bapoma pour ezala wana pour na opesa biso ba force na lisungi na ye to yaki na ye mo ensemble équipe mobimba na moni pe moke na moni pe Akapo, m'tasimba qui image, toza toujours wana. Alors to ya mapa la donna pour que to betele moi porte, binona biso, to meka un peu koya ensemble et pas na pour to comprendre quand même le système on des axes et le boba star. Colisensa. Tu continues d'appeler chez la donna, ma pièce est dans la licence. Boa tarde. Boa tarde. Ami. Lelo to elio. Sina leba yo ba licence ta yo ebi système angola, c'est to sala on te ma plein. Vraiment. O pensa que sika to vanda? Vanda libre, à vontade. Merci beaucoup.
Voilà, donc bon combat na ba moi na biso ya Luanda ici to mesana ngo. Mais le quoi tu pas la donna hein bon sentir que cadre à la donna très propre plutôt makasi. Là on a c'est pas Miami le quoi combien. Yami. On est salé au salé mais fort belé pour comment ouais. Moi été ya ko luka kaka yo bikambo kango ça no ya bisoté. Pour luka place mo za la moi à l'aise. Oui. Tambola foza la gap apinda tala kaka na comprendre nga décor sozi ndako ngamuko po mombanga muko na bona kuswana na bona mindondo donc voilà quoi ya mindondo kito makasi bweka yo mo ya sola ngamu pinda na futela lipa mombanga muko papa zana ete ngo ya eko ya na wale ya mambo mike ya tutikela nzambe kata voilà journée à lelo na préféra kina sala elubu ya bastar ya pondwa limbondo na linga to ya kokutanga dana sina tuti on peut bako ne na tema nzaka milai boyo to lamba ati siko pona olakisa ke na lamba kana odongola na misu na yo na saba mélange na ngani so na misu na chongo na moto na misu na yo ebeli na misu na olie pe na misu na yo ya na elubu na ngai na olamba pondwa limbondo na nyama zamba na tanya mazamba na kati na otumba na okalinga pêche na ngai pembeni na oprécisa pe makemba mutu musupa okolia ngona kuna fufuna kwanga ngani tingalinga olia mingi na manioko na tokisi manioko donc na tokisi na manioko na lena ponda limbondo nde biso bangala tolela ngo izo dépendre kana mutu musu alingi fufu musu alingi kwanga musu loso musu makemba minga préférer na sala ngo na makemba yeah. Donc le quoi Christopher Amoki alinga makemba tamona makemba perte yazana na fufu na j'espère ezana na pembeni olambe la biso. Yeah, problème té. Soka olia ne fufu ko makemba muso mona ngo perte ona otonda té. Mais nzoka likembe tonza ko leka fufu. Makasi kilo. Mais sko oyo ba noko ba mona rondire perte. Ya mona ka fo béton. Béton c'est nzoka oyo eleki béton. Oyo eleki fufu na béton. Ba kota faire on kata biloko. Yeah, na bandi sikoyo. Préparation na ngai vraiment nyama zamba na nga fona stopela ngo mama ya moto po esala ebimisa sika nango na otsa ngo mama ya moto Au moins la condition hygiénique non seulement ils a bien respecté parce que na ebide ayami babi mwana mungala pour côté mboka na e opso to linga bo ete bino mo bo comprendre ka ba condition hygiénique vraiment très propre bango babaka balinga bongo te surtout landeli pe ba vie ya bango balinga ngo te omona kutu musu biso kutu ana Afrique moi bien ke bango voilà pas sokola makayabu na kata salle bébé ba respecter ngo atate ba respecter te ke mutu fali ya hygiénique biso mabomona ba remarque ezala mabete remarque ezala bien mais ezala nde critique te remarque ezabi obengi mutu ebise ke esika na pone osala ki ngo bon falo sala ngo boye donc lo baki bino pena bolakisa ba pena ka ke bozaka na Afrique boyo utalola wana nde ya utalola mais il y a une cosa à pondre le monde qui parle en autre sous pondre kausu mais cause en ango calcaire pondu nyonso ka izana ka pondu yango ka pe malimbondo tout en mobesu
nde eza bo na tout yango ya kokalinga te so na sokoli kaka na tout yango ka nde eza bo ya mobesu nango otie bicarbonate après nde ekobima limbondo. Pona okaba mtu alobaki na pondu normal boye oyo tobenga ya Congo ezala ba pondu mususu oyo pona bato babela estomac dérange bango qu'on a pondu ya caoutchouc pona ba o babenga bela estomac ne dérange bango te pondu e na okudu pona neti ponda limbondo ekota da bicarbonate ezala na problème ya estomac te eza caoutchouc eza Congo loko ekota bicarbonate eza na na problème te donc ekitisa da cholestérol déjà. Oyo mokili ebongisa kala mokili ebongisa okomisi ya esengo batali elongi ya moto amawa ya kala bamoni ekomi esengo mokili bakomi oluka batuna bayeba nani asali boye nabeteli bango lisolo nalobi yesu aleki na nzela na ngai achange makambo nyonso ekomi positive kolekana nzela ya moto na tombola kombo ya moto abongola moto ya pasi akomi esengo na tombola kombo ya moto alongola mawa ekomi ya koseka na tombola kombo ya moto alongola liwa apesa bomoi ezayo yesu na ngai Nzambi oyo Nzambi amyo papa 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 do sofrimento eu estava procurando a cura e milagre não havia ninguém que poderia me curar andei procurando a solução nas casas dos quimbandeiros não havia ninguém, Papa, o que poderia me curar. Hoje estou aqui, Papa, foi a graça do Senhor Jesus. Quando me encontrei com Ele, mudou a minha vida. O meu caso é diferente, o meu caso é diferente, Papa. Não perca a fé, meu irmão. Jesus está aqui para te operar. Eu sou crer em Jesus, está aqui para operar. O meu querido Papa mandou chegar, já lá vai cantar pra nós.
dizendo agora que Jesus está a operar. Ainda agora é só crer. Está operando, está operando, está operando. Ainda agora está operando. Está operando, está operando, está operando. Ainda agora. Natie bicarbonate, na pondu. Il faut baloler ça et sangana. Babi bile ya bangala. Ya bangala to kumbita bangala nyonso. Lelo tozonga na mboka bino. Bayoka mo. Ali. Tukena nyama zamba pe koti mambo. Ekoti makambo ngo ekoti makambo. Vedi mambo leleza. Na minha casa, oh, na minha vida, está operando. Ainda agora. Baba como aubi kisene mazamba kati na pondu. Situmoke afu da mutema mwana nyama zamba mbise kitoko kweteka na pondo limbondo kwa. Bidu ya bangala bwa kana liboma usipa nyama zamba tuno ngoka na pondu alipondo wana kwa ninga yondo yebite o ya ngonde sikonde ekota eleta siko pondu na nyama ngo azami ekota o kandenge bimsa pimbo na muno Elengi yanto découvrir lelo to tanga soy te o tanga no soy to le no pa normal bile ya bia tanga ka soy Bater cube ya pondu. Iba legume. Na minha igreja está operando. Na minha família está operando. Está operando. Na minha terra está operando. Profeta Eliseu Agostinho, Hospital da Fé. Deus abençoe. Balki bite maladi biso boye biso lokwa tobela kati tolia yango azali kosala nzamboyo azali kosala biloko bakibi epesaka maladi biso obelaka na te yango tolia banda tokola tolia kaka bapondu batia baki ozali monene nzamboyo ozali monene monene na yo eleki mapata mulai na yo eleki mozinyo ya bibale okokani na nani mosanto ya lola azali kosala mokawo utakile loto yebite ozanga papa nzambe ozanga mama okokani na nani mosanto ya lola ozali monene banda na kembo ozali monene bisoto yembi na nzembo ozali monene
kaka ngai balamba ayo na olamba te ozano pales nasokola pe bilamba nasala pe ndako po batutele bamituna na manzaka milai bongo eske bakoka pe onika bilamba koka pe ola nkomosu mpe oye osala telenga ete naosuka bilamba uma mpe naosukola bilamba natandi mpe na singa kaka na manzaka mpona olongola manzaka te nayanuka omisokisi pe te Pensa em Deus sobre a dar pro. Oh, a tua grandeza, papá, não se compara com ninguém. Tu és o único na minha vida, papá. Tu és poderoso, papá. Tu és incomparável, papai. Papá, oh, na minha família, tu és no meu país, Angolê, Angolê. Papá, papá, oh, yeah. Voilà, c'est comme na étape ya mafuta mbila bomo akande ya esa osala. Donc là on a besoin de dire comme da hein. Kwanza ya olia. Ba ucha da mafuta mbila hein. So yi etanga déjà. Nazalaki ekoma lelo na komi mama mapasa. Yesu na pesa yo nini. Comme na phase à makemba quand est au choloba pondu na biso esi ekomi prêt esi ebeli voilà ebeli bakitisi yango na moto sikoyo baotia makemba parce que de préférence eza na bato mosusu balingana bango kolia pondu ya limbono na kwanga te na loso te fufu mpe te bapréférera makemba lokwa yami ye moda alobaki na ebandeli alingaka kolia mingi na manioko mais lokwa lelo muna moto aza na gu na ye tosepeli mpe tolia na makemba yango moni da makemba kala te tokota na moto po eaccompagne ka pondu ya limbondo na biso bino monika elugu abien bo oyo yami aosala biso mpe na la grâce tv lelo tozwi esengo ya oliango lelo okala te bozala no mpe na motema pio ya okita lokwa na bengi papa Matou Daniel na maman Beni Bolamba belio biloko ya bangala lelo da baluka oliango mingi lelo biloko ya bangala da tokati da na ngambo ya laki mai ndombe na ngambo ya baze azaki ya bapoma tomoni mpe barigeni bapoma bazana badadini bapoma tomoni bamawai mboyo tomoni mpe tamsi karo betoko tokoza mebele dona tokati da ngambo ya laki lelo tolema na biloko ya laki ya bangala yami aosalela biso mpona ofere pour plaisir tokontinue na aka bokombuka yami atie makemba na ye na moto tozela ebela mpo totia eswelo mosusu mpo toliango na peshe ya kokalinga pembeni.
casamento, destino de Deus, está escrito na Bíblia. Ambos deixarão seus pais, ficarão juntos os dois, e serão um só corpo, e serão um só corpo. Hoje eu sou feliz ter encontrado osso dos meus ossos. És tudo para mim, seja para mim, tudo para mim. Oh, oh, yeah, yeah. Não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma adjuntora. Casamento instituído por Senhor. Oh, oh. Casamento, instituição do Senhor. Oh, oh. Não é bom que homem esteja só. Farei-lhe uma ajudadora. Estará com ele para sempre. Viverá, oh, com ele. Apenas a morte que pode os separar. Quando o homem viu a mulher, declarou ossos dos meus ossos. Quando o homem viu a mulher, declarou carne da minha carne. Voilà, donc là, on a besoin déjà comme prête. J'espère que vous avez la première partie, mais tout ce qui il y a mieux mot expliquer biso bana mai ba comprendre ngo sala ki elubwa lelo na mukuse elubu na ngai lelo nazalaki na posa ya pondu, nazalaki na posa ya ai, nazalaki na posa litungulu, pilipili ya vert, nazalaki na posa mafuta mbila na kati ya pondu na ngai na teni ya mazamba. Atini ya mazamba na kati biso tolamba ngubo ba musupe ba tsanga na mo pêche musupe tsi bisa okauka mais biso lokola eza moi nini mo virus mo to zanga na ngo ya ba mama tolamba ngo kanani ya mazamba nde tolela ngo pa ba mama balamba na misana na kokina ngape ngana na kolela nga ngo kande na nde ya mazamba bongo na lia ngo na makemba na nga mais musupe ko linga nde na kalingi pêche alipe na pêche ba kalinga ezo dépendre kaka na yo na ndenge mo moyen ezali. Kolia non peka ndengwana ya pamba, kolia pena pêche, kolia pena likayabo, kotumba pe mwanya magotumi pe mwanya mama ngulu, mwa ngombe. Eso dépend de kana na yo. Toza likemba, to apena fufu po de yebike banoko, likembe esa ba mwa ba olia nguna na fufu. Biso to olia na biso ngona likemba. Voilà, elubu na ngai ya lelo ezalaki bongo. Mwambote na bateau basute na ramira esa basala kimira esa azo vivre kaka. Bote makasi na honorer Mwanza passeport rouge. Zeta Moïse, mobali kitoko, l'homme sérieux, quand il promet, il réalise. Voilà. Bote makasi na Blanchard Mwanga, volant d'or, pas comme les autres. Bote lisusu na mongo mais Blaise Mongo production soko lingi ba image na yo ele kalolenge ezala na ba qualité Blaise Mongo production ba mbote na yo yango wana Blaise Ntsakala timide mwana batapie Johnny mbote na yo yango wana mbote na Vopalanka mbote na batinoso bolinga minga esa bao bolinga ngati bozo minyo kola pamba malheureusement na yeba rapé binoteke kolinga ngati kala côté mabezo ya mwana Antoinette on est là toujours y a pas de souci suis là mwana Antoinette numéro quand même pour exemple tout mususu pe asepe na elubwa mswaza aposa pa côté on a chaîne na e ba kozwa onde na numéro te numéro penda o ya ngai privé
napesaka yango lisusu te mpona bawhatsapp tinda photo nazopia numéro lisusu te soki olingi ozwa yango obengi na numéro ya merveille oyo aza petite sere na nga aobenga ngai tokozwa na contact nango tokosokola mpona makambo elibi mpona numéro na whatsapp nde photo nde mama tinda nde mama yo bala te ti lelo ka batindela ko bafoto photo sexy yesa mwasi nokangela photo sexy Vraiment, merci beaucoup Yami, mais to sepela toutefois et là yo nde muto lambi so okopambola ta biloko po biso to la pour mo kenebe ba malanzala moto ekotinga makasi ngana okolia siko te bino pe na boza pe na volonté bon appétit bo lia na bino bo tikela ngana na olia na ngasima moto ke ka okanga nana bon appétit vraiment merci beaucoup et bah bon sentir quand même que to comme vraiment hein to plonger vraiment na souka moi qui ça nyango caméra ngana filmer c'est comme tout le monde filmer lia donc babi so yetanga déjà donc bleu exactement bien présenté là tomoni pêche zawana makemba fufu pendant limbondo kota da nyama zamba donc ça na bien préparé nga en tout cas nazo remercier toutefois ba nyonso ba soutenir à merveille ba soutenir aime la grâce TV pour la chaîne na bino bo s'abonner juste massivement et ça abiso bolamu na moni rigen nonga la babi l'argent c'est quoi hein yondo aussi vraiment poche à Luanda donc to pêche moi ba merci to moni pe bongo hein vieux na ngai moko hein Godard Eliko le vrai parisien babi nyo c'est pas noise la ka vrai donc na bida kalaté na fin du mois pour chaque fin du mois ngazo a salaire na nga pas Godard Eliko hein le vrai parisien. Donc fin du mois déjà en kalaté donc c'est que tu aussi là na aime la grâce TV na mon vieux Alexis Yamamoto l'homme de chaleur hein l'homme de Baïbinga Baplan aux ongeli biso donc soyez le bienvenu Adama Domingos le vieux luxueux mon abino yango yo babimi raisa ça no elogo azong sibina na kota lac hein azong sibino mana ndinga bangala donc tabi que ça m'a plaisir na bino so bolandi biso bo continuer toujours à soutenir biso et ça biso bolamu fort maître Valdo Bahati na kati ya Canada les Canadiens purs maître Valdo Bahati merci pour vous offrir biso ba force na kati ya chaîne o bino so bolanda ki biso to pesi bino merci to linga bino mingi do bo assister biso to lia ponga na ki manzala na lobi mwa mkebele banda na ki na lia ki te donc na kanga manzala pona lia bloa ya yesa lelo OK. Bon appétit, hein? Je vais vous servir. Nga na obanda na nga penza fona ananza makasi. A mulher seja submissa no seu varão. A mulher seja submissa no seu varão. Como Sara foi assim com Abraão. E o homem demonstra o seu amor amando a sua mulher. Dadi Lusadisu biloko bien en haute si ya ko déguster ensemble et ça biso bolamu le pétrolier hein Dadi Lusadisu mon grand frère propre na invité yo hein moke nous avons boulé à pilipili, les piments est là. Tamboulou, bon appétit, hein? Oh, wow! Com água todos os dias, de manhã muito cedo, rega sua mulher, dá-lhe de comer, faça-lhe vestir. Le pasteur Philippe Babi les Juifs noirs, na Katia Brésil, na maman Sifa. Bon appétit, hein? Na olia.
Aïe, merci beaucoup, merci vraiment. Dans la donne, Mirae, ça passe à l'Ebsobolam. Donc, vous comprenez déjà, et comme il a souka, émission, on a vu ça, le beau à Basta, la carte plateau, il y a merveille, mies, la gracieux. Donc, les lois, il y a qui la donne, dès qu'il y a un moniteur qui malanda, qu'on a ebisika, awana landa zo vanda. Donc, il y a un bibiso très bien, mon moniteur accueille, to lié, to tourner. Donc, on va écouter ça, on va bien te. On a tourné vraiment, to là qui pendant le monde, et quand moi, ok. Nyamazamba et puis tu accompagnes qu'on a pêche qui na pemé na makemba. Merci na la dona. Merci na bino so bolinga abiso, boza toujours wana branché scotché. Ba reproche na bino en tout cas et ça so bolam. Donc beaucoup de personnes ba commentaire. En tout cas, tu as été pour améliorer Moussala na bosengo bino bokoluka bosenga biso. Merci na équipe nyonso ya Kinshasa aime la Grâce TV na moni Shira Bakayamba babi longue jambe. Donc abambolo kolozo kana moni pe bongo Keyo, Christian Keyo, 3 fois, longue jambe, Bambolo Kolozoka. Donc, Namoni Rossignol, au Sembomatok, le grand réal adjoint, Namoni Pebongo H, donc chez tonton H, héritier vous. Namoni Makip Momba aime la Grâce, Naninga Binomingi, Boza toujours wana branché, scotché et ça absolument bien. Cédric Meka Assis, Namoni Pe Célesunda, Babina Katia France. La ligne notre Bozakawana et ça avec plaisir. Carmel Mies la métisse noire. Merci. Au revoir pour Nalelo. Tokusani na prochain numéro. Ciao ciao.